Botala Info 16, Botala Info 16, Botala Info 16. C'est Evan Omboka. C'est Evan. Tu baiseras vraiment les Daiko. Et tu vas baiser. Bonsoir partout au Nabiso grâce à WW Info 16. Vedi, ma condoléance belé na famille à Didier Lacoste. Boebi Didier Lacoste artiste musicien na bino bolingaka. Appelle ki maman nae, maman Lacoste a kufi. Biso suko sala moi pas si ceux qui mutu mo kufi. Na mitaka na kati po biso peto na ba musala mo to ba star, de to mi bengaka. So muta kufi kaka intela salibo, intela salibo, intela salibo. Boka moite tout ça na morgue a placé batiki corps ya maman a Didier Lacoste tout à l'heure. Maman Lacoste a kufa ki atiki biso ça fait une semaine, les le corps nae ezako bima. Mais tout mekana nous kutala tueba masule aux années parce que na coulisse de qui ba musicien ba roya bazali la constaté ben instrument zana pour na musicien tout me kokota na to pusana na morgue tout à la nino ezoleka mais awa après awa ndebo mona ka sakinde na bongisi boy bolimbisa après awa toza direction Lubumbashi donc voilà 16h l'obito na Lubumbashi pour to kutana 13 ans pour tout Touré émission spéciale à 13 ans pour tout après notre salle moi mouvement les sous moi quelque part il y a un moni moi do qui na katsawa makamonyo c'est na kata saki après a to chena lipeka mbala mo biso to ke masananga adida crâne mulumba moi na Tunisie azapena biso to mekana okota na to meko solo là to kota to ta talande salara nini ko s'est passé lilo c'est parti to leke. Voilà, à côté Nazana, chef d'orchestre, il y a Didier Lacoste. Parfait. Mes condoléances d'abord. Merci, David Mombele, journaliste international. Kozala, chef d'orchestre, il y a Didier Lacoste. Ça va, hein? Ah, mais oui, ça va, Talara Maïfout, le cantateur, l'esprit supérieur. Le Wachina Sharikan, les motos, à concentrer, à saigner en concentration. Donc, il y a PC Mbote et puis ma condoléance, voilà quoi, ils ont plaisir. Ok, maman Monique, ezali maman Oyo, azape comme mon maman Abotinga, bino botalanga, maman pa Botinga zana parlé, malheureusement il y a zana parlé, comme on a maman Monique. Lelo Didier Lacoste maman na ya kufi. Na groupe na ba fanatique ndio sa Lacoste. Na bino musicien en plus yokutu ozama enfant chéri à Didier Lacoste. So muta moniye na ko yemba na ko loba na makambutu. Et ça li bino ndeni. Vraiment ça passe à makasi surtout pas si suna batu ndenge bat bazar spéculer donc mais bon to messana na maramboana pas si ka tala so perdre être mon cher Didier Lacoste a perdu déjà papa naïe mais atekele ga na mère naïe primaire azaki interné dans l'hôpital pour la petite information pour na bato ba éviter a salé un mois dans l'hôpital donc pour vous dire que Didier Lacoste a landé l'équipe na ba soin à mère naïe comme il se doit mais Nzamende a décidé autrement donc pas si na mutema quoi. Ok, parfait. Masolo ezobetama betama o bato pe batala kabiso bazara ba yumate. Ba ya Willy Musheni bazolanda biso ba vena ngai Colombo Raoul Colombo papa wifi na kata Paris fondation Magichi Buipe ba esali bango pasi trop na batapoto. Est-ce que masolo ezobetama o yo pe kombelo na matoi après voyage na bino Didier Lacoste allié les sous maman pour Teresa moi saturé ba album e bimu ebele. Masoli ko mobetama presque partout nga écoute ça nga souci na ah est-ce que vraiment Didier Lacoste ko lia maman abotie atikala kana maman est-ce que bino pe bozo ko Didier Lacoste mutali maman chef na bino donc ça va passer obi ke biso to koma idiofa to kenda robeta mpona maramde zinde zalaka ka donc pour bat miso bazo donc kala mi teka même wa miso na okio bino bokenda ki soit disant bomona soit disant ancêtre soit disant masolo ngo yango mtizobeta Lacoste azaki bana maison mère soka keka ka ki quit ou bien idiot fa bamboko ne bandundu wana tango azonga kezaka masolo bon mbalo vraiment bo préférer ka maman bon habité pour la première fois to kende idiot photo kende kikuti donc déjà ils alara déjà parce que mbalo yo ezali ke to komi lelo idiot fa lobi na ba bengi biso pour ba bisa Didier Lacoste que non maman mon corps moi net ka dérangé et tout mais fallait aussi ça m'a to kende ça kuna après to ya boy siko tant to komi un peu et ça li que maman ni my foot à côté na hôpital du cinquantenaire donc maman kufi na lo baba 3 semaines après ko tana biso ba idiot fa wana mais bon o ba bazo spéculer ni donc na biso
tenga na robandela ngote pona ebi eza nga mamo eza ba entre parenthèses ba salade donc voilà to mesana makambo wana donc biso mutabela na famille te mutakufa na famille te mo banga même ko kabela mutu po kabela lelo na toza soki na septembre obela na mars abuleka parfum d'hiver kabela ngambongo alors que eza bongo te mutu ala faillible biso tout odai ki kuiti to idio photo kende na biso nga makama musique to kende te makama so dernière mongo eza na ngote neti tika ko renforcer moto ko simba ko renforcer suba gwa ba koko donc même pas bancetre na betela o masolo wana autant otuna nga l'autre fois que non wana o mbala to kenda kenda ka otala bancetre ba père na ye yaza natif a côté kuna kenda otala bango basufula batsaka bobo arafula mais mbalo ekitai to kende ku maramususu to kende na biso betela maramususu ndenge ezalaka na cadre tourner na ndenge peto ki mère azobela bon na kolo heureusement te mais tant ba benga biso mère ezate ka kufi mais mère moi nzote bouger moi ndambu donc ndé tant ba benga biso les gens to yepé de la ko salandeli mère ba soin bon sali ndenge sali bon to ça ko boni to mesana biso biso lokwa ba poubelle donc to mesana biso ko finga ma ko loba ma onyo se ko loba ma mais la réalité za ndenge wana te OK parfait moi lelo ayemba te moi na lobise mingi te parce que na soir lelo yemu to ko zo charge yo kese ya la coste lelo bana yulu ba ozala bana kapela venanga l'homme na Maroc ba zana ba matanga na ba Maroc ba matanga salami partout ba pauvre musique kuna na Allemagne pe ba tie bango ba fondation Magichi Buipe na fondation Mobimba ba tie pe ya bango pe matanga na kata Paris en tout cas biso souhaiter bien toujours ba condoléances en tout cas merci na David Mombele vraiment nazo profiter pena senga merci na bato to bazo compatir na biso na musika comme na pembe na musika na mona français weta yena en Espagne français weta papa Chansard boss Espagne vraiment depuis azo une nouvelle chaque jour a benga rapport na ba évolution makamdizo kende ni Francine Mikoko ya patu konga nazo mona bongo Adrisha moto maître Nathalie na moni Boston doma le bourgeois donc talaka tona matanga pas trop à dire mais le soir le quoi biso artiste to le lara na nzembo makambango charge en aussi to messana ngwa. OK d'accord ça qui parfait chef d'orchestre ya Didier Lacoste oyo alors soit charge le na poko sono ba c'est que na ibi makamto soit ki ne lobi butu mobimba lelo donc ce qui mutu akufi ezaka ka te fo mutali ya mutu po bokoza pe na famille na mino star azate journaliste azate chroniqueur azate footballeur azate mais bat pe bakufa kaka ezala kate misisa kufi un tel mutalier tant ils okoma na matoi tant ozobeta masola bon la kosa lié mama na yi tant ozobeta masola bon même na ba matonge zobeta na ba sendeni zobeta na ba garde no zobeta ma yo muto zobeta on ce que zo salonde mama la kosa abotama était pas alibela akokufa nepe akosa musicien c'est normal suivez cet élément Bonsoir président. Bonsoir David. Bonne. Oui, ça va. Les condoléances. Merci. Nous, nous connaissons Balelo, artiste musicien, de la Côte d'Ivoire. Maman Botier. Ah, on les a mis sur le patron de la musique. Sur la petite, c'est un Victoria. Est-ce qu'il est Shikito confirmé mana katela te. Shikito confirmé la carte. Shikito confirmé la carte de la carte internationale. Solo. Bati bongo bolo ba David Mombele mutalobi ezakate. Shikito confirmé la carte la te. Shikito atiki feri confirmé par Verango. Ya mwana bomoni ndenge Shikito alobi que avant mokonza kita confirmer l'idée, il fallait détenir Shikito parce que Shikito mutalobi charge siko ya carte la te. Suivez cette vidéo. Le combien de temps? Gino, c'est bon. C'est bon. Ah, caméra. Ok, c'est la cosse. Moi, il y a maman qui sont maman Moni. Déconne-toi. Déconne-toi.
Dans l'autre cas que pour soutenir les Grands, je remercie la presse de merci. Mais on va parler. C'était un peu difficile. On va parler, excusez-moi, c'est Watako Amanda Yolo Tondimio Abada Sanga Mbeli babetaka likofite alors étudier la côte au moins Botala Info 16, Botala Info 16, Botala Info 16. C'est Ivan Omboka. C'est Ivan. Tu baiseras vraiment les Deiko et tu vas baiser